Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est l'Olanga Ninyango, Nengosa Salanga Yeleki Makasi, Kaboulo TV, yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, Maboko, t'as un an à s'abonner. Bon, mon yango, YouTube, aux Zavana, Moko Gaga, réflexion, trop bandé, réflexion, réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien, tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne Zamoko, vous s'abonnez, vous avez décidé Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les Alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, vous pouvez biso kuna na voilà. Merci na batali pe bala nyonso sur réflexion na mokili mobimba. Ezalinga ndeko na bino Kambulu. Mokolo na ngai liboso na mboka ya Ngola. Alors, eko pesa bolia na ba oyo nyonso baloba portugais bolia na ba oyo nyonso baloba bayoka portugais. Tongo etani na dokene déjà babenga encore na ki osala masolo oyo esengeli kosala kotala mboka Obima awa précisément tozali awa bina quartier oyo Kimbangu balabala ya Golfe Doge comme ezali place biso toye kozwaka mwa eloko ya kolia komela mpe nsima na ntango toluka nzela wana naoki manaki ezwa manioko mwasa manioko ye wana manioko biso tolingaka kolia ya mwana voilà na moment nde naye boye awa baye kobeta lisolo ya damasi nde ezali awa na kodame nano na dame damasi na bango ya lero ya ntongo apres kodame damasi na bango nazwi nzela naki osala barendez-vous naki olandela makambo baréflexion mpe encore eza mpe na kati ya idéologie nde tobayaka ntongo ya kitoko na mboka Ngola awa tozwa mopepe moko naturel ya kitoko makasi eza vraie place quoi encadrement ya place oyo kitoko makasi na ndenge ya idéologie bafere yango oyo merci wana nadame na ngai na mabino momona te nde nawela wazwa kitoko ndenga na bino bandeko na ngai totie mutuna ezali wana bosunga biso na korépondre bamituna bosunga biso na bavideo na bino bosunga biso na boyano na mituna yango eza vrai soutien oyo biso tozala besoin na bino napesi mbote na ngai na batali mpe balandi nyonso ya réflexion na mokili mobimba merci toza elongo thank you wana tomonani bravo. Voilà, deuxième jour na mboka ya Bakoko na Angola. Deuxième jour na ngai ezokende kitoko ezokende na elengi nyonso réflexion ezali awawa nde tolobaka kaka bamituna babiyano bainterview toza na bino elongo sikoyo naozana mopepe awa merci bon nakutani na bino susu lobi tobeta lisolo mena tobeta lisolo ya réflexion te tobeta kaka naobeta mona baséjour nanga mpe totambola tozokende pene babenga encore sala faire me mbala nsima esala bien
Voilà. Merci sous encore to mokolo malamu sous na batali pe balani nyonso ya réflexion. Lelo ezali journée na ngai 5e jour. 5e jour ya mboka ya Ola na Luanda. 5e jour na ngangoyo avana dima nayaka kopesa bino mbote nazo matsa moko mpona bitu ezoleka nalingami kopesa bino mbote par rapport à bajourne na ezotambola ezosala kitoko makasi comme démarche na ngai lelo ekozala baplace na baplace bipai na bipai mpona toyeba kotala ndenge mboka ezotambola. Alors eza mboka moko kitoko nde tozali awa eza 7h ya ntongo nozosentir ya chaleur déjà ezopesa déjà. Alors là, on va 11h, 12h, 13h, on a vraiment soukaï dans la moï. Comme voilà, Ninge Zalaka, Bamote Nabino, merci Nabarone sur Bazali, côté de la vidéo Nabango, Bazali pour répondre à Mituna, Bazali pour Pesa Mituna, sinon One Love. Nous soutenons sur la pour le fait d'amour. One Love. Comme toujours, quoi. Eza ya bino ndeko na bino Lumière Kambulu nazali kopesa mbote na ngai na mfumu saku toujours na pointe nazali kopesa mbote na ngai na coach manager mama Rebecca nazali kopesa mbote na ngai na batia pe balangi nyonso Isabelle yokutu déjà note merci na bino banso merci wana tokutani susu dimanche. Thank you. Voilà. Dengue tozopesa bino mbote chaque tongo tozobimabima tongo te tosala bamakambo esengeli kosala réflexion mpe ezotambola malemba atala baaktivité oyo réflexion ya ndenge ya ngola etravaillaka tokobima tokosimbasimba mais na soka filme tokoexplike bino par rapport ya démarche oyo ezali ya voyage na ngai mpe ezotambola boni mpe message na biso ezali boni. Toujours ce qu'on a fait vidéo dans un professeur mbote te na bataille pe balani sa réflexion na mobimba surtout coach manager mama Rebecca mfumu tsako base c'est Isabelle na bande ko banso bazo supporter biso. Voilà awa tozotaki bon tana te awa tozotala place paysage tozali awa esa kitoko sinon te ezokende bien climat pesa kitoko eza cool moto makasi te malili te molonge te eza pose siko nde tofandi awa tozozela yango tozozela kala te awa ekosala biso kitoko sikoyo lelo ezali 8e jour na ngai na mboka ya Angola précisément na Luanda awawa eza bien température kitoko makelele ya kitoko bamanioko babiloko nyonso epesa santé naturelle ezali. Alors nazokima encore ndenge lokwa momesa nandeso bino parcours na ngai banda na premier jour ti na 8e jour oyo eza lelo nazokende manzela na ngai me bokodécouvrir yango na nsima mikolo nakendaka kosala nini nakendaka koluka nini mpona nini na bimaka ntongo bokodécouvrir yango na nsima mikolo. Voilà, merci. Wana ezali ya bino ndeko Kambulu réflexion toujours.
Bambulu 9e jour ozokende ka nde tobala bino ke toya bana force ozosuka partout malemu ezokende bien voyage ekende bien séjour eke kitoko nyonso ekende vrai awa toya kopesa bino ntongo bambote na ntongo mpona ezali place moko eza na paysage moko kitoko place moko bopepe kitoko bisolo ya kitoko ekende pepele bayekaka eza place moko tokizata température ya kuna na kati systeme ka ya nord malili me awa epesa biso kamwa mopepa kitoko okomona koza na afrique ezopesa kitoko awa Luanda awa wa Angola awa wa mboka wa Congo Angola kitoko Afrique kaka toujours bendele yo tozokende yo tobaitopesa biso totambusa bafere yango bone merci. Lokola momesano tomona biso etani 10e jour lelo 10e jour chaleur moins grave te mais ezopesaka bachaleur moko ya bien la alors tozokende suna bakolide na biso tobenga corps record elakisi kaka osalaka mbangu na ntan nango mais tolobaki toza presse te mais toza prêt yango wana ezali impression ekosa mpe mosala na yango awa ezali singale moko tozwa mopepe amoi eloko moko osi ofandi okama moko kasi na zwaka mingi te wana awawa bolanda ngai esala bien ayaka komela ntina ngai awa nazwaka mopepe nakozwa kuna nakozwa awa nawaki banzela na ngai osisa banzela na ngai nazongi boye ale tokei Voilà, comme le jour Basuka, le 14e jour na mboka ya Angola Rwanda, alors nakokita na chakwa nangane na sukita la sala mwa masoro pour ezali ya dernière minute pour na démarrage à faire. Direction, la territoire transport, la police à Barcelone, la Kivu à Congo. Alors, il partage, il va être au Laxabino, il va y avoir comme ça la Coca-Cola. Wana, Moutani, Quelqu'un. Voilà. Oh, c'est le dernier voyage Nangai. Na mboka Angola na 4 de février oyo ezali voyage à suka na 4 de février. Pourquoi balobi ke kobanda le 19 novembre international ekokoma na Agustino Neto. Alors ngai dernier na ngai ngoyo na 4 de février po na ya taturo nde siko suka na ngai ngoyo. Alors na osenga na baoyo banso bon, quitter le cours na Agustino Neto. Bonne chance pour 2026 encore dans Zalawana. Toujours